Viva! 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 Tshisekedi super-héros national, le vice-président, le peuple d'abord. Toya wapamba te, toyo encourager équipe ezali awa. Amen. Bako bana musala. Amen. UDPS viva! Viva! Boyete. Omoni ke mwana mobali soki abotami, il faut akola. Azwi maturité, alobi ngai mpe nazali capable bokanisi donc bolakisi ke boza bamibali ya solo. Bondimi koboya bantu valer bokendela bavaler. Mwana UDPS azalaka mwana oyo bamanipulaka na bato nyonso te. Ese bitumba toza na yango na Kongo awa ebandi awa na kati. Soi-disant bapaya mosusu toza na bango na kati awa nde bakolo bitumba wana bakoteli biso na UDPS oyo bofinga bakonzi na bino bosala boye bamonike bakoki te babimi bake kofinanse ba Rwanda na ba M23 otokende na dialogue biso eske bondimi dialogue soki boboyi dialogue botomona na maboko likolo makambo ya kokota na pouvoir na bapreambile ya badialogue eza lisusu yo soko kumbi manduki biso nyonso tokokumba manduki. C'est pour cela bomoni toza na bateni oyo po to soutenir FARDC na biso ekende liboso to défendre biso nyonso mboka na biso. Mikolo oyo lisu likolo ya lisu likolo ya boyeba likambo mosusu soko boyoki ke oyo azali chef d'état terrestre ya Uganda soki ameki konyata na Congo biso nyonso tokotelema lokola mutu moko tobengana ye na Congo. UDPS viva! Boye te mwana wana azali mwana Museveni ye alobaki akosoutenir Rwanda. C'est pour cela afungolaki couloir kote na bango akotisi ba Rwandais baye koagrese biso. Sikoyo abandi kosenga keno aya wana Congo akutana na président de la République. Biso ba peuple congolais